pe babalisa bango na butu babotaka na butu na moi bakobala te baoki mpe kobota te siko mama presio eleki bandoki bakomi kosamba kote ya mwasi na kote ya mobali kote ya mobali balobi noso topekisaki bango tobeba baboma libala wana mwana biso bala ya bango te o mpe balobi te biso mpe tolobaki bamvute mwana bango bala mwana biso te me lokola babalani mpe mwana biso ana zemi libala oyo tokosede mobali te fami ya mwasi bitumbe bana na monda molili kaka na lupangu ya bana basi na lupangu ya mobali esika bande kofutela na mwasi na ye mama bokilo nekiri na ye ya bandoki mwasi na mama na ye nekiri na bango pa bandoki butu bebanda na butu titongo bato bakuta bango na tongo ezalaki bane ba 2003 bo epasa ti la police ye ezwa ekanga bakenda donc bitumba butu ebima ntina moi bato na babilamba bakitaba awa emonana ntina moi c'est parce que mwasi aboyaki mwasi tumba wana banda butu ntina tongo population etondi bapolisier bakangi tango bakangi bango bakei na nini mamo akomi botuna quand le bel plaisir ya koyamba lisusu évangéliste Daniel bandeko na ngai bouti kolanda ye na campagne bouti kolanda la campagne ezocontinue parce que maintenant eza sur deuxième phase après terrain ya Onjali ya toza sikoyo na terrain ya Kouya Lokali bana Petro Congo nyonso bayebi mais je ne suis pas seul, je suis avec l'évangéliste Daniel qui est notre invité de ce soir. Moi s'abonner na ba chaîne na biso place tout beaucoup monde elongi ya évangéliste place tout beaucoup monde elongi ya Junior Diaso boye ba c'est la famille bo s'abonner bo liker bo partager bandeko ba témoignage o eza ba témoignage ya kolekisa pamba te ba témoignage o eza des témoignages yoki ou les kifi ou tient la pratique dit non. Je suis là avec l'homme de Dieu, l'évangéliste Daniel, bonjour. Bonjour. Vous savez, nous avons la retraite, nous avons moi santé. Non, lokola moto akati aza makasi ngape na makasi moto akati amone molimo mosanta. Voilà. Ola za kati na ngaza makasi donc ngape na makasi. Voilà, ngala linga baba to bana. Bitumba na biso za kana nzoto te na. Po to komona nzoto faible mais molimo na ngele kilibende na makasi. Voilà. Yango moni to sambisa bandoki mais so ba mekoluka biso bakute na barrière makila na Yesu Christ. Donc bazwa ko assister bazwi baninga baba sangana batake bakute sko na mota molimo mosanto bakufi. Voilà, fire tout autre nous ba fire. Voilà, to bana biso makambo to bana biso émission déjà moi prière et puis tout côté na Nzamba lola topesio merci po yo zali tata biso tozali bana totiki émission oyo tozosala na mwana na yo na maboko na yo Nzambe banda na biso elongo kobande bandeli tina suka na kombo na Yesu Christ. Amen. Amen. L'homme de Dieu, tu es kolukayo parce que bana Nzambe bazala besoin. En tout cas, nous n'avons pas beaucoup de minutes bande konangai mosali hasard. La préparation à la campagne, bande ko benga ki campagne za lobi. Tanto ba préparation campagne e banda lobi. Lobi le 26, le 26, le 28, si le 29. Tokati. Voilà. Mosali, tu es à tout lobi là, ba mort subite. Dans la campagne, on peut faire des témoignages, mais les gens dans Facebook, tout le monde a vu l'homme, tout le monde a vu la chaîne, bazo balana, bazo koufa, une semaine à mariage, 2 semaines, moi bali lobby, asali coutumier na les lots, civil na lobby, tout le monde a donc koufa, tout le monde yeba. Ba mort subite, na ba moment où surtout ba gêne, ils apportent. Na côté mabala, to na côté makambo. Na côté surtout na olobi ke moko abali akufi moko abali akufi tomoni pe ba photo wana et ba cameraman batila biso pe ba photo wana o tomoni na ba video ya bato ba bala bazo kufa bien tolobela pona nyonso pona na si ki yo na ba tolobela nanu makambo oyo ezoleka lelo tomoni voilà bato bayebaka te
eloko babengi mariage ezali nini tika nafungola nango bana miso bana na nzambe miso lelo mais avant tobanda nalingi tosambela oza tata biso tozali bana otindaki liloba ngo ezalaki yo Yesu Kristo okotaki na molili mpe molili ekimaki tika ete émission ya mokolo ya lelo tobanda na yo elongo lokola alpha tosukisa no lokola omega bana no nyonso bakolanda émission oyo babika ngoya molimo mosantu autilize biso puissama na kombo na Yesu Kristo mokonzi mpe mobikisi na biso amen amen amen. Eloko babengi libala bato ebele bakomprendaka yango te libala ezali nini il faut moto comprendre eloko nini yo osala libala ezali nini libala ezali na bato ebele nano babotama te eza na baliansi na kati ya mabota na bango bakoko na bango basalaka na bondoki na kati ya monde ya ténèbre mibali na libota wana loba botisa mwasi me kobala akobala mwasi te mwasi na libota wana loba bota me kobala akoki kobala te emingi pe babalisa bango na butu babotaka na butu na moi bakobala te bakoki mpe kobota te donc baliansi wana oyo mabota na bango esinya basalela yango botel etelema okomona na famille wana papa na bango babala te babotisa basi epuis bavanda bamama na bango yaka tovanda ti bokoko ti bakufi puisque bango efo bakufa na lisumu ye mpidisite puisque mwasi nyonso avai na libala mobali nyonso avai na libala soki obala mwasi te ata kozobota bana ata bowumeli bosali mbula combien movandi na kati ekobo do lifelo ekoki korate bino te po ngolu ezwaka motu na masumu te ngolu ezwaka motu soka se repentire pokoki koloba kondima Yesu osambelaka makasi wi mais soko obombi moboku ya lisumu kati na yo oza mosika na Nzambe ndenge Romains chapitre 3 verset 23 lobi tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Moni sikoyo eza na bato ebele atelemi na vie de prière puisque ezali partie A na partie B na vie de prière oyo atelemi wana omoni ke Nzamba alongisi na partie A tango alongi na partie A wana ya libala tango libala wana ezosalama kinzonzi ebandi famille ya papa na famille ya mama baye kosangana kosala kinzonzi bakakoli facture bapesi bambongo bandoki bakomanifeste te mpo bazwaki deja échec na première partie bakose manifeste te alors na deuxième partie bandoki bakoya kose manifeste tango bapesi libala na moi na butu bandoki wana oyo bapesaki limbongo ya libala wana bakoya kosanga bakoya sikoyo na butu kosangana même place oyo bapesaki mbongo ya libala bandoki ya kote ya mwasi
bandoki ya kota mibali na même place na même place il va séqueler soki bandoki ya kota mobali bazali na hotel oyo batelemisa mpona seliba basi to mibali na libota na bobo oki kobala te bakoyebisa bandoki ya fami ya mwasi bobi biso mwana na biso tala hotel etelema na kutimi na biso bato babalaka te ye alingi abala ndenge nini biso tolingi libala ana te ekoma débat. Ok, comprenez que nous sommes en direct là. Tantôt bandoki ya famille ya nani ya mwasi bakoloba te biso na kutibi na biso hotel totelimisa ya bopauvreté to ya maladi hotel ya célibé ezalaka te biso na kutibi na biso basi basakani fo babota po bano bakobota topesa bango bandoki kindoki ekola na famille na biso yango esenga basi esengeli babala mpe babota ekomi sikoyo débat entre deux familles guerre ekoti okomona na moi famille ya mobali wana elingaka mwasi wana komona ata misu te kobwaka bajeton kofinga koloba kosala boye mwasi wana tolingi ye te comprendre quelque chose bitumba moko ebunda na butu famille ya mwasi ezobundela famille ya mobali ndenge nayebiso eloko moko esalami kaka na masina oyo kote ya se ya mai bakote ya bayanfu mwana mwasi moko mobali alingi ye mwasi kitoko na moi mobali abali ye oke mwasi wana aza ndoki tozonga place toza na tolongwe te nayebiso kaka eloko moko eleka potango wana na kati ya monde molili mobali wana aza ndoki mwasi aza ndoki me mobali ya ndoki totali mwasi na hoteli mwasi na moi kitoko mpe mbondimi te oke ndoki na botu serene mama ya mobali mpe ndoki mama ya mwasi mpe ndoki sikoyo ntango babalani mama ya mobali asepeli te c'est parce que nalikelemba na bango azalaki 7e personne atiaki deja mwana na mobali ya na liste fasala nini aboma ye me komi 6e personne ale 7e personne eza ye fasala nini alia sikoyo na 6e personne ntango bazolia mwana na abalani na mwasi wana ndoki mama pokilo alingi komona mwasi te lokola ngai na badiable atiaki ngai représentant monde ya santé militaire oyo ezali monde ya renseignement bandoki dosi wana bapesi nga tokomi kosambisa ngo na moto yango mwana yebisaka te avocat te juge ya juge tozalaki parmi bajuge ya molili sikoyo eloko wana ekomeli biso tokomi kotraite dosi wana na moto mpo na ye soko likambo soki eza intere ya ténèbre bato bayokana te mais monde ya ténèbre ezalaka na des autres panda tozokata kote kuna bitumba doki mama ya mwasi ekosentir mwasi te na moi mama mwasi na bokilo na ye ya mwana mwasi ya mwana na mama mobali na bokilo na ye na mwasi donc mwasi ya mwana na ye na moi ezopesi mbwambwa boye keba na barankini mosuna bitumba ozomona mwasi na yo na bafamile na yo baoyokana te mutu moko na famile alinga komona mwasi no misu te ezalaka bagere gere wana ozomona wana eza kaka na moi kaka te eza ntina butu tolobi teke nyonso miso gere wana eki kozala na moi te na butu me mwasi ane ndoki te na famile ya mwasi nde ndoki azali nde baa na gere ene eloko mo baowelela po ete soki gere ekoti na kati ya libala na butu les deux famille ya bandoki bakomi kopotana yebake na moi baaction ekosala
bokomona baaction ekobanda kopase siko mama pression eleki bandoki bakomi kosamba kote ya mwasi na kote ya mobali kote ya mobali balobi no biso topekisaki bango tobeba baboma libala wana mwana biso abala ya bango te oyo mpe balobi te biso mpe tolobaki bamvute mwana bango abala mwana biso te me lokwa babalani mpe mwana biso ana zemi libala oyo tokosede mobali te famille ya mwasi eboyi alors bitumbe bana na monde ya molili kaka na lupangu ya bana basi na lupangu ya mobali esika banda kofutela na mwasi na ye mama bokilo nekiri na ye ya bandoki mwasi na mama na ye nekiri na bango mpa bandoki butumbe banda na butu ti tongo bato bakuta bango na tongo ezalaki bane ba 2003 bo epasa ti la police ye zwa ekanga bakenda donc bitumba butu ebima ntina moi bato na babilamba bakitaba awa emonana ntina moi c'est parce que mwasi aboyaki mwasi tumba wana banda butu ntina tongo population etondi bapolisier bakangi ntango bakangi bango bakei na bango nini mama akomi botuna bango mwasi nini mwasi mpe botuna mama bokili bato nyonso botondi ya tokutina na bitumba na bakitaba ya mikuse boye papa ya noir Écoute aussi ma bien. Nayebisi oke batuni mwasi nini ayebisi na bokilo botuna ete batuni bokilo nini ayebi botuna pe mwasi batuni batu wana musu na bakitaba ya awa ya noir makambo islami na masina alors bakena bango tina la punde bosa bazoloba vérité te mais entre bango bazoswana kaka tina na police bapolisier bamona eloko bakokata eza te bandoki bandira na butu tozongisi jilima koma makambo ya butu mibokobimisa yango tina mo résima secret ténèbre ebimaka te me biso toyebaki yango donc tina nzambe alongoli nga na monde ya ténèbre natikaki dossier wana lelo nayebi te ndenge esala nini esuka alors tozosite sikoyo na question na oyo tunaki ntango bandoki wana soki omoni sikoyo famille ya mobali ekomi kotake famille ya mwasi famille ya mwasi obi te biso totelemi biso hotel ya célibate puisque na chaque famille bana hotel moko mosusu batelemisa hotel ya bopauvreté mosusu batelemisa hotel il faut bakufa na meme malade mosusu batelemisa hotel ya célibat mosusu batelemisa hotel ya bamari hotel eza ebela ndenge na ndenge chaque famille baza na bamarke na bango po diable azalaka na eloko moko akanda na vie ya moto donc na chaque famille eza mpe ndenge wana alors eloko wana ekoza mpe kota famille ya mobali mosusu mwasi wana babalisi edeya na mobali ya butu ntango mobali okoti eke kobala mwasi wana bandoki ya famille bakosangana balobi mwana na biso ya mwasi tobalise deja mobali moya ya butu esengeli mwana na bino bapanzana femo mobali obi te eza shwa na ye biso tozalaka na nini ya hotel ya célibate libala na bango atuka bosimba te botika bango bavivre monde atenebre mpe eza ndenge wana epotanaka
sikoyo famille ya mwasi o bolinga bapanza libala wana to famille mobali o bolinga bapanza libala bakosala ni bon lokola za moto na biso bino boyi bokabwana moto na biso biso tozobia ekota sikoyo justice ya molili justice ya molili ekota eloba non bino babali bino to bino bobalaki mais moto aza ya bino te aza moto ya bango lokola bino boboyi kodétruire libala wana bopesa kor boyoka bodétruire bomvute libala bodétruire yango bango bana droit kozwa ndeko na bango okomona boye meme mokolo ya libala bato baozala feti basalika naye posi balongisi bango na jugement wana kor mwasi asali nini akufi kor mobali asali nini akufi yango omonaka mingi ndenge omona na internet mwasi pena daya babongisi sali boye alati mpe elamba po abima na feti kor akeya asali nini akufi mobali auti kobala mwasi mariage kaka un mois mobali kor akufi puiske bandoki ya libota na ye batia na libota na bango mobali wana kokai kobala te me lokola bali baluki kodétruire yango na butu bakoki te ndo moi na moi basali nini babomi ye soki bayokani babi tolingi todétruire libala oyo lokola babalani lokola bino esi bobali sa un futu akopresente bino famille ya mobali omoni mwasi mobali ta mobali na butu ye mobali na butu akozala biloko akozala tata na ye mwasi na butu ekozala mpe mama na ye mwasi na butu ekozala mpe ekozala mpe ndeko na ye yaya na ye leki na ye akozala mpe mwasi na butu ozo comprendre alors babi omoni ye il faut to détruire bato ko détruire yango ndeni lokwa to réussir te na partie A to luka bango na partie B partie B bakoluka na lolenge nini boninga bakanga na bota siko bakozwela yango ndenge nini boye bokende mariage lokwa bokende mariage na lobité à 100%, mais à 100%, 80%, la plupart y a l'autorité civile, bah bokiltiste. Ce qu'on place au monique, bokiltiste na ba sorcier ba yokana. La plupart y a l'autorité civile. Civile. O ba lati sakabato baliage. Puisque zali ba ba poste moko à pouvoir. Okoza la ndengo wana te. Moto nyonso akoma na ba poste ba sambela kamingi. Pokuta na ba conseiller ke ba poste ya no kitso no ke vanda moto azalaki wana azaki moto makambo nengo vandi okuumela te lokola ozonge o remplacer na bureau no kokende faut protection faut batu bakotindela ba bayelo makambo wana eza bandoka famille bakutani mususu na beau-frère no moko azalaka ndoki akotio makanisi wana mususu na camarade no moko azalaka ndoki asani akotio makambo wana amemio panganga no kengangana bazana formule moko na bandoki ya famille na yo ndo moni bato bakomaka initié pona chaque famille diable ataka antenne moko na libota wana to tango yo koti na nzela na bamemeli yo bakepe so pouvoir moni osimba biloko me suka nango ekomi bondoki okute na bondoki ya famille sikoyo bakoluka autorité civile wa basololi bandeko na biso bayosala bamariage tala bango oyo balakisi bino ya kitata alors yozwa poli oyo ya seliba bombango na miso to bakoya balatisa bino olatisa bango alliance apartir miso okotisa poli wana okoka boyi pa autorité civile bolingani pour le meilleur pour le pire. Ok, le meilleur c'est Jésus-Christ, le pire c'est diable. Pour Jésus-Christ azalaka na mabeta sala na bomo anukaka via moto za mais soyo ndemi nzambo ndimi na satan nzambe na kati ozali susu te mais on va comment penser pour le meilleur pour le pire hein? Mais d'ailleurs libala o nzamba yibi ezaka petit moto azumbongo alati famille ya mwasi alati famille ya o to etikali wana eza ba sentiment et muso mobala lingaza na assurance na l'état un jour on mema mwasi na justice to mwasi un jour mema mobala na justice yango alingi
babiloko ndenge wana eke bolingo eza motema eza baliance te ocomprendre alliance ye na pouvoir satanique telanga banda abraham ekita alliance ezalaki wapi eza eloko ekobotama na monde ya ténèbre makambo ya baliance wana so bokende yango l'église eza mpe malamu kokotisa yesu kristo na kati ya libala na bino wana tokopekisa te ozomona pour vrai alliance ezaka na yesu kristo mpo ya décevoir bato te moninga malamu omoni sikoyo ntango bokei wana baotuna mono torte civile bolingi kobalana pour le meilleur pour le pire akoyebisa bino ke non tolingi kobalana pour le meilleur pour le pire le meilleur c'est Jésus le pire c'est Dieu ntango ba le pire à partir de nyonso atali alliance wana akoti koli ya stérilité ya ménopause oyo euti na bafamille mibale bayokanaki ekoti na baliance bolati bokenda na libala bandelana mwasi okotuna metongo na bali te na olongo na bazembe nazosopa bazembe me tobandeyani te bobalani te par rapport komona eloko wana famille oyo babandoki bakomisi kokotia mobali na pression me yo koma bando ozwa mwasi 2 ans 3 ans anga ozozwa zene te eza nini bakotindela yo mpe kamarade moko andotolingani me ndeni luka moi mosomeka nano eza nini antitata boya balo luka moi mosomeka oyeba soko obota te effectivement po bookepe na bohôpital baotala bino bobosame bana bazoya mais eza makambo ya mystike ntango omona biloko aboyo kofrene mpona nini luka nzambe na profond papa luka nzambe na profond ozolanda sikoyo bakotindela mobali mwasi yango abandi babonjour banini kolata bateni moko bamystike oyoka pena kamano botambo wana ndoto abimo omona teke petro alela kofort mais aza na mission moko bapesi ye na molili na propre bandoki ya nini ya bafamille na bino ntango kaka mobali alinga ye kosala nini ye mpe bateste ne famille ezomeka alingi kidi babweba zemi ya liboso ekotinga sango eke na foyer foyer ekoyema kelele ntango mwasi akoloba boye loka mobali deja abimaki na kati ekobo na masumu diable deja amvutaki ye bamangala mabe bandi na mwasi baproblème achoke beye na mwasi ekowumela te inane mosusu ozo comprendre mwasi akosiporte te abomi libala ntango abomi libala mwasi mpe ekota kokenda se nini zemi mpo mission ezali bakoki kobota me bakobala te ozo comprendre yango omoni eloko wana emema kufa bamisusu kutu bakoki kotinda mpe mwasi na mwana bao bamvute ye ake kosala abimi libanda bote soso atriche boye maladi to mobali abimaki boye maladi me maladi wana eza maladi ya molili ekoti na nzela masumu ekobo mwasi na mobali bazwi mpe maladi basali nini bakufi mpo eza accord ya des familles bakeye do libala eza komba libala nde moto ezobimisa bana libala nde moto esa bana babota balaye basunga libota me monde ya ténèbre elingaka yango te nde omoni conséquence ya kati ya makambo oyo makambo ebele eza akoloba mpe ya kokotola bana nzambe me towana bapréparation ya campagne loto nge tofungola bino misu na likambo wana voilà loto nge tofungola bino misu na likambo oyo en tout cas bandeko oyo bafoto bozomona eza bafoto oyo bandeko bakufi bagene mosali me nayoki olobi eloko moko ya mari deni mosali ndenge moto akoyeba naza na kati ya libala na bali tobala na mwasi nanga ndenge tokoyeba te toza na mari de nuit to mwasi nanga aza mpe na nga naza na femme de nuit mwasi aza na mari de nuit bon eza na mari de nuit mosu eza caché bamoni oza clair mingi wana vie de priere mingi okolandela balimusu yango na bandoto moza na kati ya prison wana omona zemi eyaka te okomona soki ozwi mbongo ekendaka kaka boye puisque monde ya ténèbre eloko ya liboso ekanga te ya financement moto mo makambo ekomi bloke yeba koza na bana deja oboti na butu nde baorekame bozwi wana mais eza na mosu bato mosu mobali azolala omona bapasotoki pantalo ebebi mamoni moto akushe na ye te wana mari de nuit ya deuxième catégorie eza na mari de nuit mosusu ya troisième catégorie ozomona pena keno moto okushaka na ye chaque butu ayelako aza mwindo monene boye
banda kota na libota noto na quartier na mutu moko apesa ko mbote mingi ato moni yete tala forme mutu o ayela kona butu o mona kizaye ozomona eza pe na mari de nuit mosusu ya première catégorie o bayaka en groupe ata na moi bovandi ba sentiment bandi yo moko za moi to mobile komi ko se masquer eza pe ba mari de nuit tokolobela ngo vous comprenez que Moussala no toka donc tout ça na bino boya na campagne bino do ta biso bocha ba méga lobi déjà les 26 les 27 les 28 les 29 na Daniel TV donc tozala wana ba chaîne na biso nyonso partenaire tozala photo accompagner message na bande ko bazolanda message ezali ke tozomona passe na likambo ya transport to dépenser mbo rebele tozomona passe transport pena ezokote biso mbongo ebele sina lobeli yango na permission aller retour podium mabaya podium babafle bakiti babiloko ebele ezoya bagroupe écoutez biso mbongo bana nzambo bana bonne cœur ba soutenir to somba ta mutuka na biso moko omoni campagne ya toro toke na Kasangu donc to sauter na ba commune susu nzamba te biso cœur toke na Kasangu toke ça la campagne ya toro ça na Kasangu donc bana nzambo ba ko soutenir pour na transport ben instrument comme kuna awa nano ezo senga ba $700 aller-retour mais kuna to yebite et senga combien donc bana nzambe o baza touché nzambe ana bana ebele so ba mono ya ta 15 o nga 1000 to hospitaire ya 7 ya 9 ba pour jume ekota mobimba moni ke to komi na facilité essence biso moko musala nzambe to kende partout to lingi sans difficulté mais o pas komona à soutenir pour na transport aller-retour et même ba podium ya nzambe a soutenir nzamba kotikete akopambola. Amen. Mosali to silisi bande ba s'abonner bo benga na ba numéro na e. Numéro na biso ezali 081 43 30 475. 081 43 30 475. 081 46 14 476. Vous soutenir pour pendant 3 mois où tu as la campagne na ba campagne. Tout que ça na Kasangulu na première ville ya ba Congo. Pour na koluka bato baza na ba kodia banzungu ba milangi basinga na ba loketo. Bagbuaka yango baya na moto tumbango bayamba Yesu Kristo lokola mokonzi pe mobiksi na bomo ina bango. Pour babika ndenge bomwe na campagne to sala tour eleki plus de 48 personnes bayambaki Yesu Kristo ezalaki vraiment le coup mokote pa na nzambe omona ba concert amenene bana nzambe ba soutenir na ba stade mais batikali ko yambisa bato pe Yesu te mais oto yambisa bato Yesu pour musalo to sala oyo bit na biso zakaka ta mutu moko yamba Yesu mais toro bayambaki 48 personnes yo mutu soutenaki campagne wana nanga mutu na te ya kiyeba ke tosali musalama siko toke débat Congo soutenir awa pe tozo banda lobby jeudi ba makambo mike ezali kofuta ba musicien kofuta ba ranger de son kosomba essence bato ya sécurité la police esenga mbongo soutenir biso po musala na nzambe etambola évangile eza yofele l'évangélisation ekutaka mbongo bo s'abonner pe belé na Kinshasa Monde TV bo s'abonner pe belé na Daniel bo na DVM Daniel TV DVM Daniel TV bo s'abonner toza pe na numéro ya Orange Money toza pe na numéro ya Airtel Money toza pe na numéro ya Vodacom M-Pesa donc oza touche bingo tinda obengi biso po e soutenir musala nzambe nzamba pambola biso tout le monde a ni lobi na campagne.